mbote mbote na bino mbote ya bana Congo na Congo ya sibu motombo Congo Check TV ya sibu motombo bana nyoso ya Congo mbote na bino bendo luta na emission ya sibu motombo Congo Check ezali ya beno mosi ezali ya beno mosi bana Congo. Oui, salut à ma fidèle nyonso ya Congo Check TV avec Darling Love la canona bambote partout place bozami la canona bino yeyo moi muluba vraiment beau préféra o bolinga mingi o bolinga kana ba défaut na ngana na lingi bino vraiment mingi bambote belé encore na notre boss, le fondateur de Congo Check TV, yemoko le boss Sibu Mutombo. Balobi Congo Check TV, et autres les mana maya misunango, et dans la bougie, et les marana maya misunango. Maya misunango c'est le boss Sibu Mutombo, bambote no esko zoami, depuis ba bon séjour na on a Kinshasa. Nalingi bino vraiment mingi, vous avez droit de savoir, vous avez un droit à koyeba, vraiment trop c'est trop. C'est trop. Lelo na yepo na répondre Anima Kwakala. Yaya mwasi. Omoni nengo mibenga yaya mwasi wana. So tangi komba darling te. Be émission na itala matin. Trop c'est trop, trop c'est trop. Ba obanga ote po ba répondre ote. Ozomi mona, oyeko mi mona. Na mona ke ozazoba. Tellement ozazoba na koki okota na buzoba na ote. Mais le cola au dépasser limite. Il faut ce que tu comme un bazoba. Pour les arraquer, tu seras même on a buzoba, yo lata buzoba na ewa. Na jusqu'au qui muta maele nanga na pesi, qui buzoba nanga na pesi. Ok. Bandeko, peut-être bon mon na makambo ndingezo kende. Mingi pena ba ebe bande nangote. E bandele banda makambo année passée, il y a José de Londres. José de Londres, attends, qui m'a carrément, na ex naie, maman a besoin Charlie Malula, tant qu'on a pas problème. Bandeko, journaliste na biso, ex journaliste na biso auto longa, o abenga mina combat qui est sensible. A salaka vidéo sur moi José de Londres cartonna pe etalama non, etalama na force na été mais na ma émission ya Congo Check TV pour yango nde makamba. Bandeko balandi ndeko na biso ya mwasi lokola zaka contre José de Londres parce que biso toyebi na ba norme ya musala oyo tango zo sala analyse tango zo beta lisolo ya mutu journaliste zaka toujours neutre azaka wana na katikati pona ya koloba makambo mais azaka wana te pona ke akotela oyo boye te. Bon, on a attendu tout ça, la sujet na biso, et ça, au lobeli parti, na souka bosali conclusion, bo pesi conseil na ngambo. Mais Anima Kwakala, ya mwasi, azaki na ngambo, ya Charlie Malula. Wana son engage que lui. Car sensible, pe asala ki émission, a lobeli laki, mais azaki neutre. Bande ko balandi. Et roleka, ya mwasa sepela ki te ndenge, ndeko na biso lelo yena yeba komi ba camarade yena qui est sensible pour qui est sensible à sans esprit ça n'engage que moi na lobi yango pour nga la banga akali wana nzala bandeko balandi abandi ko finga qui est sensible ke tala muyibe ba soso na Allemagne boyo j'espère so bo zongi bo kende pe na chaîne ya mwasi wana bo romona vidéo wana afingie boy ndeko na biso ya mwasi tant que tozaki en occupe na Congo Check TV Jerry Kobetox mon grand frère chéri général Etumba oh ya mwasi okokate azo kimara na maramususu na moni pena que Jerry Kobetox ça général Etumba po kokoloba te ozaka na lifinga moko oyo kanama depuis bandi ofinga ngope ekomi eleki faut changer pour théâtre les mois biloko na il faut changer bandeko
ndeko na biso mwasi baso na gérer hôtel no comme témoin moi so yo boy quand de barande ezala gérer Cobetox lokola pe bilomo boye bi gérer Cobetox ndada lokola biso so dans une équipe na Congo check abi jamais boko bando mutu moko bando finga bobo gérer Cobetox sa kotima ngwa o eza makambo na été eza makambo qui est sensible o lelo yo so longwe na chaîne lokola yo ozo banga ni makwaka la po finga ka yango ozo banga ye il faut que bon de loko mabwaki na ba émission lâche que tu es o mabwaki na ba émission bande ko balandi anima kwakala babandi rando na gérer bomoni place marbe banda gérer pe lokola anda olinga te ke anima kwakala ndinga zo finga ndeko na bango ya théâtre José de Londres boye boye e ko simba te depuis j'ai raconté makambo ndenge lelo tinda makambo depuis année passée ti lelo bandeko soki darling ayambi Géry Cobetox comme chroniqueuse a tché micro dans un message na au passé na tché Géry Cobetox micro ya mo si pa koti si biso komi ko finga boye boye Boma moto to china biso na se ba fan bando benga boy Germaine Motema Aristote Zara na France ma copine privée darling moninga na ebelo na éducation te boy lelo oyo na ebite to zonga na muke Céline John na mbali na e bazane kara combien lelo nga na oboya te Nabi que mission est tellement partout dans le monde. Nana Zemi. Nancy déjà Nicolas y a moi ça salé une promotion. Maman langai moi langa botamite mais a déjà star. Pour botamana makila ba star a déjà star. Ba salé les promotion. Na ko wanga na moi langa ata jour ma côté na wanga na e na juze manzala te na juze mi na balabala te na juze mi na ndako kapinga te na juze mi chez moi na vivra déjà bien naza 20 kilos puis mutonyo so ya na ndako na nga yebi magatu na ko lo bateke naza bien ko le kabate naza moyen au muto ye na ndako na nga aller amener à se retrouver quand même bato ba pesa ko basangwana ima ko kabatu no so ndako darning eza ndeni muto skutu soka ye azotala muto ngo nzoto mikie boye taille pesa a mesurera 1m60 aotala squad darling ndako ndako ba mwana nga awela nzalata mko moko te o ba chezemi babali ete soki babali nga d'abord nga de na ba o ba fana na nga ba o ba yebinga eza bande ona ba na poto ba o ba na kishasa ba yiki na za mo makasi so babale nga il faut qu'on a l'accent na TV il faut qu'on a même photo na Facebook non moi na vie privée na nga wana eza vie privée na nga on a ça internet ba délire na biso to tiango mpandi wana eza vie privée nanga moi nanga aza la bienvenue et pas maman na ye na et pas papa na ye anima kwa kala au fingi trop il y a liboso na senga na yo banda ko mema mama na yo c'est renseigné hein pour okenda poto so umemwa ndambo peut-être au hôpital ba ma sœur te c'est renseigné na Kinshasa ba meme na hôpital ba ma sœur ba ki roler ça soja ba lesa ye pour ana dysenterie au cas moi ke ndena c'est renseigné ki na luki photo mama abino yo finga kapinga nanga mama na biso finge butu moi otali mama biso ntoto kitoko lokwa bébé libumu lokwa bota te mama biso kapinga muta pasi wana yo finga makoka na mama na ote pe oloba mama na ngana batampo mama na ngana batampo te dommage bota la famille Kamiende mobimba wana na Londres ba bayebi ba na Londres bayebi bota la Dolly Kamiende bota la Karine Kamiende wana bota la
Popo mona ke maman nanga koko tchatcho côté. Biso to botami na papa ya mwindo. Mais tala couleur biso to zana. Maman nanga na famille na zatina ba métis. Maman nanga na famille na zatina ba ndundu. Po mona ki apakola te. Maman nanga bien, a vivre bien. Na mukio tozwaka na musala internet to yon to tchaka za la l'aise depuis mon bal na kufi ça fait déjà 4 ans yango. Allez là té. To prometa ka to lo baka maman o tika la kutu te ko regretter pourquoi mbal na kufaki. O finga maman biso butu no. Lokola yo o finga maman biso. Bandeko bolo bateke boko na ninga te ko finga maman ninga boye boye. Parce que y a finga maman biso. Yo lo banga na lala na mbali moko na maman nga. Ozalaka. Biso to abaluba. Maman nga aza mwasi babali na baluba. Ye na libale papa biso na 19 ans. Akosa bêtise te. Mwasi ya liboso abota na mbala mukolo ezanga. Boloba. Ezanga. Ezanga te. Ngate pende mutu na banda makambo. Pengate non sukisan. Anima kwa kala. Ok, no malembi. Omoni yo. Lukana no sola na mama bino avant kia kufa pas na dysenterie. Po mon na peso ida bien kenene na ba masia ba pesa bino po pota soya wana ba lesa kai. Avant kufa kene na notu na sosi ya papa na omoni bato ozo kumisa ba yaya na ngai balobi bo kaka nde yo pe ba yo yebiso makam na biso kaka nde pe biso pe ba yo yebiso ya yo eza bongo anima kwa kala yo mama na yo azamu takisangani papa makwakala yo lata komba bata famille bato nenga na biso nso toza famille mbaya boye ozo lata komba papa makwakala boy ara papa na yo oza enfant douteuse ndoza bongo soana mama bina lakso papa bino epo za susia mikolo oko mama bino wa okufa boye yo poko mi paka okufi otikalo yeba tata na ote papa wana papa makwakala wana yo okumisaka papa na yo papa batekenda na voyage moi tourne kisangani lokwa ya mpe na mwa moyen ndenge za kaka zui kapula soif a tomber na mama wana na basa kisangani pona ndimite ke emso lingaki na mwa lititi po bino bata kisangani mwa lititi po longia mama na ndenge zaleli ndimite mbali na ngo linge kande yo mwana za liboso na simeye bana te wana ndepe mama abino azali yo mona oza plana mulili boye so mbala osimba oyeba te no simba kota sima kota mkongo ou bien kota liboso na sima ndenge moko n'importe quoi yango na ebisu bandeko papa azui katula soif azui ye mama wana soki mama mado wana ye mama mado wana ningo kumisa mama mado na yo wana ba mado ba kitoko po mama na pe komine kapinga ololo mado tala ndinga za ba mado ba kitoko na bito mado ande ninga chela papa batulititi esimite be papa batangishasa ya tikali lokola sante ke ayoki ba masolo ke papa wana aza mutambongo boboye ase renseigner na Kishasa aile na mwana nani malédiction oyo azo finga batulelo oyo masokolo kwa balati ai pampex olata ba pampex ba butu wana olata na sima wana forma moi c'était ta soso fo chéri lukana obomisa kenda ta basalo chirurgie na nzoto po moite bande kwa yena mwana wana ndo mona malédiction nyonso mimi lelo na internet ayena mwana na papa na pe azo kipe na lokola pas za kine munta ba moya boy kombo na esambwa andimi kaka ba chemu panjwa anima kwa kale asusa mikolo na mikolo yo finga biso to ba pauvre boy mais biso to ebi papa abiso to ebi papa abiso obongo yo eta souci ya mikolo na mikolo zemeza bénédiction muneno ebi combien kende na seka bandela ni papa sta muku no mona basi kitoko na mituka
me bayewe bafukami osambela nzambe epesanga mwana boye me nga nzambe apesi nenga mwana nga na bopete na wanga ne pourquoi mwana nga aza mwana lisungu te yo kuta oza mwana lisungu oza mwana ya kindumba enfant douteuse mama na yo ndumba mungando bino batuso ya kisangani mama na omusala na bando ekosa papa o matapunda te nde musala mama na bando osala nde waka okutana na pa makwakala menga mwana nga papa na ye azala tata koko azala nani akomone bona miso ubongo yo enfant douteuse susi ya mikolo na mikolo olia omela susi ya mikolo na mikolo lata komba famille ya bato tuna mama no bien a calculer bien ba jour on aleka na combien de kilia no faux chéri yo tango finga ba tu faux chéri talanga bien nana zemi talanga bien olobo darling yo muna ko saita muna ko bako si moi sembe bokitoko boy talanga bien te comment nga talanga bien moi ça mi se bendana chérie, kanona chérie. Oya finganga. Yo motana no, oza munoko lokola mbisa ndombu ndombu. Mbisi mo babela mbisa ndombu ndombu. Bao balia bao ba yeba mbisa ndombu bo. Sans ce qui moi c'est yeba anteli boso na sime yeba anteli nyama fo chérie tala makolo mikie ta ya soso. Loba merci na mutasala butu wana. Sambutu yo lo te o fa na potombole lamba na TV o lo banga na bota li chombo ko sina bota mwana na voix normal na kenda déjà hôpital a bien traitement na ngazara bien na docteur privé o alandela nga pona bota mwana na mbala nzala te mwana soka da pete depuis mobali na wana koko no mundele wana azwa yo soka bala yo soki pa yaka ka to vanda ozwa alliance au micha de pas joyeux wana ata fausse couche de osalela nanute pomona ke ezangolu pourquoi finga angelo batanzambe to finga na biso ko finga na angelo batanzambe te wazankata libumu afana kimia o finge pourquoi anima kwa kala ozangelo ka osala babeta masolo obeta lisute et comme kaka épisode darling épisode aussi bumutombo yo okomi ça papa batondire ninga na mo bondire mo eloko no mo obo ba opportunité mususu ba internet et pesa bino enfin na conseiller cœur sensible que ce que obimi na makambo wana te obanga te cœur sensible alongo cœur sensible azana ozaka mutu nyoso pour qui est sensible, écoute, n'a pas ça qui est idée sur la chaîne, on peut se idée sur la chaîne, mais je regrette. Parce que là, on a première primaire, autant à maternelle, la formation, à passer première primaire, fallait avoir un diplôme. Allons, t'es essayé. Ça s'appelle un Nelo Moro, oui, on s'en a loba, lobby, Yose Pananga. Ole kanzela batu ba obele lao darling yo kanisi keza succès no te ba obele lo po oser pa we ransom eza nenge moko nenge bato bazo bele lo wana o bazo bando kumiso ba obengo na ba téléphone ba no bengo poza ki na Congo check TV omoni kaka le même bato wana tango kolongwa ba kosa nini ba obo ki sensible a lo kwa muntu nyoso. Est-ce que nani ben émission qui est sensible à yana Congo check bandeko to zonga ko totala akuta déjà za na batu babeta dia ba 10 000 vies ba 20 000 vies 30 000 vies 50 000 vies ezala déjà ezaka te que yene muto asala chaîne bonne chance yango na oloba na lancer message nende on a biso qui est sensible. J'espère na banda qui déjà introduction na zaki ne bandeli. Ce que l'on Congo check l'on qui pour lobby que
bafingi yo na makambo etali yo te boye boye bafingi yo ndumba boye boye yango silikaki na nafingaki yo anima kwa kala ya mwasi sko kaka yo moko le même mutu wana komo bwaka anima kwa kala oza lâche je regrette te faut y aller ozo mo indusa mo esprit okembisa pena po mutu afingi yo okobwake suna TVT Karim mokonzi bapanzai na Jaël domoni Karine ke bondi la manike jamais domoni Jaël shona manike jamais to beloko sali et sopio ça n'engage que toi on a eu un problème na bino ya on a ebiso anima kwa kala luka na obongise lomino ke non na chirurgie ba koti swata ba biloko bacha awa oyo bando na miso bayaka babengaka bayako bana poto ba bibi bodia ba bombo mo bibodia wana poza faux chéri faux taille longlo wa mungusu oza bien te oza forme mabe wana forme mabe nzoto makasi on dirait quoi ngantolo la faux chéri chéri zanga mbebo chéri zanga matama chéri zanga zanga tela o biso balobo balobaka oza na chifuanité chifuani chibola nyama nyama tisuku yoko bando sakana nani bando sakana batu babanga yo anima kwa kala oza nani yo bando finga batu bando finga te bembe na ona bato ba yebiso makanga e bembe na ona bato ba yebiso makanga na sangisi bino na pesi bino en gros à détail bi bembe na bino bozwango boni buzoba boye ko boni buzoba boye anima kwa kala toke na ka bongo o mande ta kili boso botika bo répondre ete wana to mediso biberon to miso su biberon o fingi to fingi o fingi to fingi o to keno ka bongo lo wana posa ke to pesa na ba mpifo to pesa na ba vie to pesa na mu o saka komba darling e mwana wana muke yo mto botanga na tunyo yo mto botanga 23 ans yo mto botanga yo mto botaka nga na maternité le 30 janvier nga na botama obi ke botanga na 23 ans non na 23 ans te nga na 23 ans te naza na 23 ans te pour l'information na bino pour ntapesa ko information apesa ki o bien te apesa ki o no bien te voilà alors so age nanga comme ça au changer na ba vidéo et ça le moi bien bomoni acte lecteur nanga yango yo bomoni na botami le 30 janvier 1993 okoko changer siko na 23 ans te calculer moi na 93 ans âge ni okoko changer siko changer pour marambozo le beza mambalo kuta ezo sopa yo faut na information o eza vrai yango na ebisi yo oza makambo ebele osa no nzoto no luka moyo bota depo bota mwana ana okumisa mwana na ya obeta ne photo po bota faux chéri mwana mabe oh ndengo o finga ngake ba sente ngake yo pe mwana pe ba senta eti babala ete o mwana pe ba chezemi oh na masolo ku ba chezemi na mutabiente ntango pe anzima tazemi ota wangani yo mamo ketandela bandumba ba dra na hotel wana koto tandaka wana ndozo tina mbongo na kishasa babokola posoni oh kaka nde o mona ke nyoso to sala maana si aifuta maana si yo moko mama no Alexa tata no te mwana no pe ba chezeni mobile awangani tata zoye banate en tout cas wana malédiction luko kutazana ba prophète na Canada kuna ba prophète bazala te po fo bongisa vino makasi fo bongisa vino makasi anima kwa kala to kena obongo o fingi nga na fingi yo na darling na bango ne loko te oh you can say ni but bavanda na bango ye darling azek na boma nana ibeka zaina zemisoki nga ete oh esa nini etali ona nini yo musano kokota makamba bantu zemi nanga nelelango fort zemo goût zemo kitoko zemo intelligent pino bota mwana na hôpital
ya bien kanu mwana nga oza mwana nzala to aoza mwana nzala te yango nayebisi yo anima kwa kala wana makambo ebele osala eloko kala moko na osenga yo defi moko na tie yo lukomema mama na ono hôpital azwa na mwa santé moni bakable ebimi ana maboko na chaînette ya quartier oyo ebimi awa ata ntoloba chaînette mikuwa ebimaka awa wana ebimi etolo ye liboso na nsima ezoyebana te bongisa ye nani avo bando finga bato soki ofingi nga mpe nofingo oyoki mutu moko ta obanga ebembe na premier so ebembe na otufi na onyama mungusu fo sheri nyama tai mabe tala bibodia obike yo ndenge waboko obangisa mutu na butu oyebi oyo bapeke ngai nde naza boye mibali ya bakongole te ngai mibali na nga za mundele ni pardon mundele esa nini oh nga na otwaka ndemo yo lingi tata mokolo nga mpe na lingi tata mokolo siko motema pasa nini yo oyoka motema pasa nini ozoyoka soit disant oza mwana moke oza na bavie na yo bayebi yo bamona yo ndenge okola soit disant ndenge oloba wana bon bino nyonso bato bokontinue opesa anima kokala bopesaka ye bainformation ya vrai po ti sikoyo nalobi likambo solo te alobaka makambo nyonso eza lokuta alobaka makambo nyonso eza lokuta appel naza na direct nzambe na répondre bino après yango nalobi tomonani check Bote na beno mbote ya bana Congo na Congo ya sibu motombo Congo teke TV ya sibu motombo bana nyoso ya Congo bote na beno luta na émission ya sibu motombo Congo teke ezali ya beno mosi bana Congo